vous, très chers fidèles de Moulière Bataladora, et vous qui nous suivez partout dans le monde, bienvenue à votre émission d'aujourd'hui. Moulière Bataladora en direct de France. Donc on a quatre ans. Décor, il y a Irlande déplacé. Naï, votre humble servante, n'a déplacé. N'a profité d'un déplacement, n'a salé la mission P. Précisément à Orléans. Si j'ai la biso ya lelo, ezali bien tokolobela sur phénomène ya ba divorce na ba femme seule ezoreni. Moi na mutane na libala problème qui a ko arranger, mais a préféré à divorcer pour que ma femme seule. Ya wana to kende siko to kota, to kende pa ya faire na biso bo découvrir to lo bango. Na profité avant que Kotananda kwa sœur Nabiso na pesa ba big remerciement à l'équipe ya Moulière Bataladora na pesi ndeto banda na yemei les big boss les grands papas yeaza suka basuka papa José Pierre Diavanga na moi siné maman Alphonsine Kiasi na pesi ba big remerciement na visionnaire Kolo Chen, Serge Tumba, na moi sine mama Inasia, Bambote na bino Nangola kuna Fukuza. Na pesi sous ba big remerciement na mama Bibita na Belgique Charles Leroy. Na pesi big remerciement na mon cœur, mon chou d'amour Vicky Atikali na Irlande, Vicky Ozana. Bon, à la présentation comme d'habitude. Mahamadou Bikembo, salutations à ma filleule Ida, maman la Boukina Claudia, Michou, Claudine, la bossani opété maman Eva. Bon, toi qui es de Sikoyo, tu rejoindre l'invité Nabiso. Bolandanga. Coucou, Toyambi Moulière Bataladora en Orléans, Bassa Bitumba. Mbote na yo papa Serge na mama Inyasa mbote na bino mingi na mwana na bino na bébé na bino bimo ngabo mona ngai siko bo moni ngai mais awa to yesiko yo et pas ya sœur Virginie sœur na biso bon comme ça bon so la bien coucou bon encore une fois bonjour comme tanti Alpha Uti Oyebi Sabino Moulière Bataladora, Bassia Bitumba, na France à na Orléans. Tu es et pas assez à moi, assez à Pamba à Orléans. Tu es si tu es pas naïe, il y a un article qui a se présenter. Gamara Virginie, la famille d'Orléans, la France. Voilà. Bon, on est au quoi sonner, tout qui est l'état. Vous découvrez bien maman Virginie, sœur Virginie. Pourquoi tu as ma sœur en crise, bisonnière. Sœur Virginie, bon, tu pas na yo, au sujet émission na biso. Et ça, phénomène, il y a pas divorce. Ba divorce na kati ya Europe. N'Europe wa ma ba les osala ma bien toke to beti biyeki. Umona e ume ate ba to akufi e ba liba le kufi. Ba femme seule phénomène wa de kobie belé, ba si ba préférer ba tiki na ba ma ba là. Baye kovanda la bango na vie qui femme seule. Et en wana pourquoi to yebi yo pe oza femme seule te yebi ke ko expliquer chouette. On expliquer li comme bango bien. Po ba ba so ki ngo lelo moi bientôt pe c'est exemple ngo li angulu. Na oli amoto tout na bateau ba li amoto. Est-ce que ngulu wana eza bien? Mbande mo li angulu eza bien. Na ngo le kanzela na ngo sali kabo eza bien. Ya to ko tuna tout solo la na en profondeur les cambouans. Il y a un Tunis pourquoi ba divorce wana to bandana au côté ba divorce. Pourquoi bolingeza isute bobala nisi mais comme il divorce. Di solo divorce. Mais bolingo na ebité ba soupe ba comme arabibangue ensemble. Il y a divorce toujours pas. Mais des fois maman se rebonne au tourni pe maman mikolo au tourni bino fandene na papa aba e na kanga ki mutema te
est-ce que kokanga motema ngo eza na ba dimension peut-être même si yakanga ke zaki na ba makasité ayokaka kipaka te amonaka kipaka te ba injustice moko kipaka te est-ce que biso tokoka na mokili non pour faire un monde il faut de tout hein donc yo ce qui ozalo mutokaka motema te oyoko lingo yoka lisusu komono lingo mona bien donc mobulu hein donc so ozangi no patience neti biso de tozalelo tozaka teneti ba mama kala oh fando boko la bana toyebi makambo na te nakofanda te ke kaka nzoto nazoka nzoto malamu te nakofanda mpo nazosouffrir mpo bana nanga bakola bien mais des fois koziyokaka te na mobala libala ezosimba lisusu te okosa kosala semblant eza lisusu mpasi ya koleka keso bodivorce eza neti eloko ebebi ozolinga obongisaka yango na makasi des fois biloko mosusu ebebi vraiment ya solo efo vomie obwaka yango mpo soki olingi osala réparation ekoki totiki donc c'est pour ça que bana bala mususu il y a réparation na mususu et qu'on va causer la réparer c'est la réparation et qu'on va caler sous donc des fois il faut séparation ba maman bango époque na bango te ba ndi mususu belle bazaki pendenge mususu oh mais bala lelo ba kokana mais bala kalate hein bazala mutema mneti kamo mabe biso so to papa na biso bana maman na biso papa zalaki na mutema mneti ki papa vraiment hein ouais azalaki na mutema ya kopesa koyoka mawa azwa eloko alingi mama za nesengo mama soka azwi eloko alinga papa za nesengo on dirait motema ngo ezalaki époque wana mais lelo tolobi te ke ezate mais comme le plus en plus rare malheureusement basi mingi lokuta bali nanga puta sala kanga boye pour asona linga sala nde mama na bango bazali kosala or soko tali en réalité c'est faux bali nanga puta dika linganga maman so azakolo bambali nanga linganga te on le voyait on le constatait to ina besoin que tout le bateke bali nanga linginga asombelinga bo o le bana ko tout mona kaka lobi moso na moni bali tazo gâter et de comprendre te mais lelo le kuta yemo ka ke sombelo ko ne asali musala ko si bali nanga o kuna zo bo balibala pourquoi o balobio o akosi ke ye basombela ke peut-être pas juste pour besoin image à le kuta ye mama na bazalaki kwa kosa moninga ba ye bazo sombelinga masombela kanga te en général tout le temps na poto mibali baza malamu bakomi ne titolo basoso pembe na mboka na kati ya village par hasard omona mbala malamu ou par hasard omona moi c'est parfait au fait nazali sexiste te mais na moni plus biso bato za malamu nzamba sala moi en général de ba pesa biso litobo taka mokili apesa biso motema moko ya malamu pour moi sina na boma mobali te pour bala boye bazali même qui mais mibali ba bomaka moi c'est pas boye eleki mingi to vivre à Kawe il y a pas longtemps en Angleterre na Londres wana mobali abomi mwasi na bana voilà abomi mwasi abomi bana na bana ba tout vraiment siko so que tali kawana ezaki ka o ezaka réparer te polaire esali ke esimbi na mote yo luki o réparer to soit komi motema mbali zo beba kaka kobeba zo senti que tozo kene mabe vomolo ba eza moment na sauver bana soka zate na kende na bom na bimisa bana na kende na police na expliquer makambo ezo passer mabe na ndako peut-être bakoki ko sauver déjà bana na ye moko mwasi comme moi ça kanisa ki mobali na za malamu mengi et ko za la réparer et ko ça le côté ba maman biso bazako supporter qui t'a dit que babité ma papa la biso za babité ba papa lelo question na ngana ngotuna mibali ya lelo bande mote na mibali ya kala bakoki oza okoki opesa biso nini différence wana ya bolingo ya ntango ya papa na biso na bolingo ya ntango ya mibali ya sikoyo nini ezozanga na kati oke harmonie tekomona kaka ndenge baokola te nde na ndako tomona papa na mama mwa bageste ya mike mike mpo bolingo emata sikoyo lokwa yongo mpe outaki na kati wana eyo ezozanga funga na yoka pasi te injustice te mobali nanga azalaki bien to séparer juste à cause d'autres choses mobali nanga azalaki très généreux il n'y a pas photo ezali basorti sikoya mibali nde akozala bien mpo libali ekende bien okoki explike mpo ezozanga ezanga na oyo ya sikoyo ezokoze badivorce bakozi ya badivorce yango oyo ezozanga mpo ke oyo ezozanga mwa mike mike mpo ke
va marcher bien à libala moment va geste et ça que des baba va geste d'amour quand va te que oh tous arabes va mon nango bah oui peut-être que ma maman à restaurant il y a taloté que sombe la maman ba biloko miki za taloté même il puta pamba il y a talomukio de kitalomukie na se même parfum à cher makasi to luki kaka ba millilitre mukie même ba bijoux fantaisie osalika moze belo luki moi ya kitoko moko bo moni ke zio ka moi 20 euros 30 euros bi moi sinanga digeza kitoko bo tout moi si mususu conseil moi te ke za kitoko moi sinanga za ba genre to moni te moi sinanga za nino ata bi moi si no ta conseiller yo ah oui c'est pour ça moi sinanga za ajneti yo za ndenge ni na kolinga bloka bo oui na mona kolinga moi si so mebelo a sepelate aux obligés que c'est quand même bijou à 1000 dollars 1000 euros bah geste amitié kolobela ke ba mot gentil ata moi ça le bakamote ce que zo meka kolobaka le bakamiko aussi mais biso basi des fois basi biso bazaka timide un peu fermé a lingate koloko ya vers yo zo linga yo mto ya ka vers ye aussi pour fungola epete moi si mususu aza un peu fermé mais muto fungola eza mobile voilà ozo rendre ye ozo moi bah jamais et exactement parce que nous avons un talent bolingo et bon maman pourquoi parce que la permettait qui était abinisa bolingo ezaki na kati motema talent bolingo qui fait ça tout c'est quand ça on talent bolingo qui expliquer moi talent bolingo caché à moi c'est ezebele bu bali mutabimisa kangote arasura ka moi si t'es belle oh ils a bien oh rassura que au moins on a la timidité oh azanango oh mais bal bossa sala otala neti taba neti meme moi ça va on dirait linga qui n'était oui ça moi c'est que c'était bien ah c'est bien ce que tu fais moi j'aime bien moi ça va continuer à dire que le kila mobile linga nini même que soit l'ambi créer moi ba même que diloko ko lia mobile so ka lia OK linga ba oh c'est bon moi ça ndulu kila mobile linga ka boyina luka na sala juste pas comme ici biso basi même ti mobange so ko pese compliment quand tu linga ba pese compliment même koko na bino azana 90 ans il sait koko t'es belle hein koko ça qui toko koko ba et moi plaisir tout ça ma bongo tout ça besoin de la biso pas tu es belle tu es jolie ou dignité ou même tu souris tout ça besoin na mo ezanga fin moi c'est bandeli kade to kolaka balo belo koza kitoko ti bobange ti suka mokili mobali aoka saneti lokwa parce nga kola comme ni mabambu bima na kolo bele ba je t'aime te na kolo bele ba moi bien te o na sina lobela c'est kokanango ah non toto na raté olakisi oliko lukambo bolingwa malamu libanda c'est parce que ça sikati beaucoup linga ki to entretenir la mama bana lisa la kaka titi ou bosolo la kam mama na moni mikolo poko kobi boye biso baso la biso facile il va biso pas même tu vas compléter ka biso vie au fait naza pour basi kaka te mais basa mabebe baza mais malamu bazé bele mingi mibali ndia mabela moni tu baza mingi na limite mais eza bongo wala eza comment on peut dire point de vue nanga na mona ka pour naza moi cité mais basi na ko ba koko la biso mama la biso tata moi na biso mama leki nanga nyonso na mona basi en général baza très entreprenante souvent baza basi moko base na baza malamu mingi to lobite ke basi mabe baza ou bakene balangwe akipaka bana te eza moko ba mama nyoka baza et baza ba belelo to lobela sujet wana te comme ça to lobela ngo to lobela sikoyo oyo ezo kabola po baza ba mo basi malamu baza bala malamu pe baza mais c'est que ce qui totali selon ngai na comprendre ce totali bien ba cause mingi ya divorce ezali mibali so nalandi sœur Virginie ba geste ya mike ezanga na lingi yo mobali bobalani lelo oyebi leur bazaka chérie leur bozana ki chérie qui copain copine copinage omonaka ke mobali yango soki asali journée momba amoni copine nete amoni fiancé kazoluka ba téléphone azobenga mais soki okoti kaka na ndako siko priorité komi na ba copain ali ba camarade oh soki otuni mais tu n'es pas bien chez toi qu'est-ce que on a comme tu nous manqué ni tu manques quoi
À la maison, tu as la télé, tu as tout. Bon? Encore, tu as la YouTube. Tu as Internet. Tu as tout. Mais tu veux quoi encore? Alors, il y a une et coquille. Il y a kende na ye mais abosani ke ezali so amoni ote deuxième jour là so ko bagombata ba mote pas olingo na lwa makasi mais boswana boswana ba wana nyoso to ezo manke so datali et comme la kati ya libala bon sikoyo soki esali ke ba geste ya bolingo yango eza te bakoki osala nini mpo ekomwasa koki oza mpe na droit alobi na ye mobile n'a pas la clarté. Comment moi je t'aime et moi on a là tu bien au commissaire pour la paix ça la ramopé na basi biso basi to tika la kabali bi belle muto za bala mike biso basi pe pour ça ba ko la ti bien quel parfum t'as mis on a sombela ki wana to nini wana otuni pe muninga te so même olati côté wana ngala zaki na gate côté zaki na yaki na ngaka kamwalo mais ezanga kana okaka ngaka kate balobika kate nyoka fois soit yo boye ba kenyoka soit ka mutu basui baninga mingi na boye ba basui ba bo déjà ngaba lo baka ta la mon nyoka na musika na banga pas soit ngate et pas soit kate donc mi bali mingi vraiment moi c'est monsieur ba ngata na lati lamba obena ngata na cha monite ya sika même na changer coiffure atala ni cha monite ba bon oui ata la zui basili na bamboli na elongi ata la kane tikutu taba moko boye ba biloko nyonso ata kutu na sali nyonso ata la lati sous-vêtement sika to ya ndenge mususu na somba te olata la ngata mais ça tue l'amour mususu ta tuna tembo ya sika so amoni pa tuna kutu tembo mozio et vous comment bolingo te na à petit feu quand muke bo moto ekufi après au cas matin moi ça va donner l'inga au hôtel le lundi oh aïe atali muninga amon aïe était aïe ba aïe loba oh bonjour chérie ça a été moi ça zangi yango siko pourquoi mobali on a oki solo su belle su balo bisaka basi na motel moi c'est moi lo bisa mobali ezate o mikro na ko lo bisaka ninga te na ebite o lo bisanga te moi c'est pas fatu na mobali pourquoi zo lo bisanga te qu'est-ce qu'il y a ce qui conversation ça dès le départ moi ça montre que mobali na zo lo bisanga te autour de chérie qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu parles pas il y a un problème ce que tu n'as qui mobile no dès le départ tu vois na bani ko lo ba foti na kama abiso basi pe ok dialogue exact surtout dialogue autour na qui les gens no il y a quelque chose qui va pas pourquoi tu parles pas peut-être ta famille na bango ta bafanda ki bakanga makabinemi pa papa bazomona ki ayena ngola libala aya pesa mo pe mwasi akanisaka pe mwasi nini mwasi pe le kola na famille na pe kuna balutaki bazako kakama pe bindemi ye babi akanisi ngene mi akomona te akanisi pe nemi akako ni semaine zo po mabolingo te après o muninga kuna bolingo za makasa penya kamubali nesuki anika kamubali ne mukongo o asala kakisi asa non puisque bazana harmonie bazana dialogue ba yebani ayebi mubali ne de A à Z o alobi yako nika kama mukongo abi pakola na mafuta boye ça c'est clair puisque bokomi moko balobaka 1 + 1 = 1 tant balobaka ngo bamusu balingaka balobaka kaka na papier mais ça là on a acte mobali non akokokangisa ennemi te yo mpe okoki kokangisa mobali no ennemi te mpo soki okangisi ennemi okamwaka bolingo esila te kosila ti okangisaka mobali ennemi ya te okoma na biso bandeko mobali aza ndeko no te mpo makambo osalaka na butu na ye aza ndeko no te po tokoma bandeko okomaka ndeko ya mobali te oza nde motu oye mpo complete voilà mobali mpa koloba te tosi tomesana ni aza motu akala non ayakazalaka te mobali azalaka te voilà en tout cas boyoka conseil boyoka soki na kati nanu bokabwani te soki eza na moyen ko réparer il faut réparer maintenant moi ba geste wana mike oyo ezozanga boyoka esalisaka ya petit na émission na biso ya ndenge bako eza basi ya bitumba nde tozawa toza Sœur Virginie nanga boyebi Mamadou derrière la caméra eza mwasi o bozomona na bomoni na début wana ye to continuer ne maman Alphonsine motema papa José Diavanga o ya journal Eben na pesa ikuti mbote pe na invité na ngate
mbote mingi Michel ye mpe aza ne ya ye mpe ayebi tantine Yvonne wa baser nanga bawana bangai ya awa ya Orléans tantine Yvonne akoki obosano te tantine Betty tantine Yvonne baser nanga bapire ser nanga ya Orléans wa tonton Michel tonton na biso animaka biso mbote mingi yana yo napesi mbote mingi mpe na staff na ngai ya Diblin bozwi bambote na bino sikoyo nazongeli Sœur Virginie likambo moko olobi ke mwasi na mobali bakomi bakamarade estce mwasi na mobali bakomi bandeko kutu bakoza bakamarade nde obi ndeko koki oexplike estce bakoki ozala ndeko mwasi na mobali lekila kulutu on est comme le commencement de la fin. Le commencement de la fin. Qui va expliquer biso à propos. Moi, comment et comment et comment moi si mobali kindeko. C'est le long na ngo biso yebi ke moi si na mobali ba moi si na mobali. C'est ko bandeko. Obia comment ni ndeko longue. To fanda ka pour na bandeko ndeko. Umu na batela ka bane na koma ka pour na ba fanda ka pour na king na batela bala bakola. Il y a ça aussi. Bon, c'est quoi qui moi c'est un bal. Il y a moi ils ont causé divorce. Oui, ça va 70% de yoka. La cause de séparation, on va la tola bino mabe. On va la qui pas makola. Oh la mbaka bien pour la qui moi c'est n'angate hein. On va la qui bekete oh la mbelinga. Kuna la mbaka bisa maya chili boki na sauce non. C'est faux. On va la ta moi c'est la mabe l'essentiel la liaka. Mais quand na côté ya mbetu et comme ko beba c'est facile mobile qui makaliboso mais moi c'est quoi ceux qui a mobile les ama veya osani okipaka moi cité osala ke mabeba bebo yo boka ko osala kama c'est pelisaka otiki moi si ndengwana okendeke kuno zwi basi ozwaka balabala lokotaka bango ko bakosala bango makambo oyo kaka oyekola kanzela moi si na onde keko oyaka kaka ko se soulager pa na donc moi si wana keko alo tika oyaka ko se soulager pa na oyebi motema ne asa mutu peti denga fanda kanye asupporta kaka buzoba mukolo soki par hasard to lobite ke moi ça va de luka bibali ba linganga non ce que ça les malchance na nzela ndem atambola ka kendeki ba keko luka ba solisa ye et sali ke mobali moko ya mobulu aluli na ye moi c'est découvrir à découvrir à découvrir donc oh bala ko c'est vraiment complètement oh bala kende ko toucher kuna oye ko la kana ba livre na ba porno a itala ka kende ko meka na basa balaba yepe kuna ora ko mela na wasa ye ko la nyoso ya za la classe dango avec la sa moi si na ya si moi c'est dans linga mobile professeur des élèves moi yo professeur des élèves à côté classe moi ça nous allons aller à Saint-Bissoumba. On a bien beau. Abi non, on a mal lycée. On a pas serre, on a lycée au salari. A Bokimati. A pas pourquoi qu'il y a Saint-Bissoumba là qui est dans l'école à bien té. Déjà c'est en lingo déjà Saint-Bissoumba. Je crois pas hein. Parce que c'est sensible. Saint-Bissoumba. Saint-Bissoumba. Et là Saint-Bissoumba. Akima kena wa bien. Soko simbi ingai. Kosi motema passe au bien nganzamba so simanga pona nini pourtant kaka mobali na yako yako se soulager pas nozo kaka motema mais tango au moni kuna ekola bien balakisi ezalaka te babimisi ba sens oyo oyebaka te qui existe ba sentiment oyo pata ba yo mais mobali na comme na passe na éviter ce qu'on fait na libala na vraiment ko ubele bakana yo libala ekomi passe bakana ekomi ko sala bani ko forcer le sur longo to et si la na kutu da mondi longo na sala ka wate hein comme bali ba cause de séparation biso basi sexualité ko fa na nombo peut-être kala zanga moko na ko fa na teki na zana mobali ete mais mobali akuko ko fa na sans moi sidé hein na moni si jeune eza malamu to sale la mo émission mobimba mbala sima mais c'est vrai aux en réseau ça peut cause vraiment principale il y a la séparation il y a la couple si tout le monde a battu mon et elo e kamusanga hein bozana okoti na ndaku te ezao le kalango ezaki lycée bosangana mais si ko poni so comme na ndaku et comme Saint-Bissoumba en tout cas il faut que le belango
na émission prochaine. Pour eza vraiment quand même eza bizarre hein. Des lycées bosangani ya Saint Bisumba talaka eza to landelango. Promesse na pesi bino émission sima to salango. Bon maman sœur na biso Virginie. OK on peut ça nanu avantage pour na biyo za no pe femme seule. Avantage ya femme seule koza no na mobilité pour ezo sa ma mingi bazo olongo libala poko ma femme seule. C'est que ça moi avantage. Te nazo batotiki cas général. Na suppose. Quand na yote cas général, moi ça suppose. Suppose atiki libala aye avantage na wezarande ni elengi na ngo ezande ni po mutu asepela sikoyo. Nde olobine bandeleke libala tu moi eza ebongi bien mutu bébé sikoyo l'air sikoyo asepeli ne azali sikoyo moko. Mais ça rappelle vraiment les singles, vraiment pas comme tel. Hein. Comme ça, la femme seule, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut ça la personnalité. Hein. Sinon, comme moi, si il y a battu, comme Dieu, ça va dire, bon, ça a caillé, mon qui le mec. C'est aux une personnalité comme personne va jouer. Il y a moi les a conseillé, t'es qu'à le bail, la femme, on a la personnalité, il faut boyater, ou il faut lucater, ou il faut s'imposer, ou comme ils sont bas. Si. C'est pas donné à tout le monde. Donc, la conseiller, tu t'es engagé dans la femme seule. Et pourquoi on a vu la femme seule? Non. On a la personnalité, na ebi ko boya. Na ko seka keke mutabi moi so seka, mais na ebi ko mona na tie barrière na bi non et ce qui wana. La femme na buki luketo etaling luketo na ngamoko. C'est pas dit que pour la buki luketo bo dabi mobali la nanga ya ko sala ngabri hein. C'est avoir la personnalité. Mais moi c'est musu na sala mami na sala ngamoko autant na bibali pour au comité terrain à foot je savais beta bale ni wana likaka avantage ezali ponanga na lobby avantage na sens que ndenge naza déjà bana nanga ba pusani na bota bana ngesika moko naza na posa pe na bota kabana tata te de na fandi boy na lingi pe na tanga mibali te ko mibala malamu ana omona oyo akokuka na caractère nanga pe na moni nzambe na moni na tina nzila nanga te na lingi pe ta balotanga mibali te ki oyo bien na meke na exemple mungu na biloko te pona mekakati bibula ke kotonde pasuki là biso na occuper biloko ngo bien te la tikala ka ko meka oyo bien te donc okomika abimeka même pas l'avantage d'être femme seule il faut koyeba pourquoi fandi yo moko pourquoi aux 8 ans il y a pause aux 8 ans il y a pause les sengote mais au lieu de loka mabe wana quelque part le côté biloko mabe mabio yaka commission Saint Bisumba o boyo akabakatero ayebi ko lobela je t'aime teo ayebi ko lobela te ke boye azo zwa o mutu elle moko zaka bien na kenda voyage la prise de tête oui ok les voyages va tout pourquoi qualité la voyage quand je veux quand je veux la bimakanga pété mais je gère mon temps ndengana moni na sala ka mpe na bêtise sala batana nga bêtise donc il faut se discipliner au lieu que le quoi la zanga moko je dors seul je me sens bien bana nga baza il faut la respecter bango dans le batiki mbali balinginga mami na ki balona ki là la 2 jours non c'est ça et ça avantage pour na moto ayebi pourquoi lingi apemba ka yemoko ala muki yemoko mais na conseiller na batu nyonso kaka te mais c'est mieux to bongisa kaka cause la femme seule pour la batunyo sauter bato sou basala pas pour la monter pour okokate si on a comprendre avantage il y a femme seule de force majeure avantage il y a femme seule ezali aux anneaux libres ceux que nous voyager au voyager ceux qui olingi au sali loko moko boye au sali au vi que sans faire des bêtises ya mo anati. Il faut y aller. Il faut y aller. Pour être ça bien à moutonner surtout t'es à la femme seule. Pour être facilité de lobby. Pour être des avantages na dégage. Mouton au bon ayo comme basi au pesa melate comme le la terre. Kani si so aux azobolole comme yango. Oya oya monité osaka bala
ça y boko aka sani ti lokolo zayo moko c'est permis yenenga zelongi neti zabolo ayeba ta ko ba je t'aime donc alors quand ça que ça permis ya ko kape tout mola be vino c'est pas normal c'est pas dit que yekuna mabengane na moi si kuna poka bakate maboko makasa lobela moi si je t'aime te moi ça lemba ya boye nga mutunde na za benga kango na bosani terme mango nga za muto na lokotaka nini soki yonde poubelle na ko so biloko mabe pona zanga moko eloko mabe kuna elobi moi si moko za kuna na bisale la ko fana na bine sika moko nga za bezo fana premier lo va sale la non na luki eloko mabe te na luki o nzamba ko tshana nzela na nga za na makambo neti nga akoki penga soka kokokana ete ne pas que na biso ya kala basi babalaka pete bazala kozala na village afana na ye moko pourquoi ego exister te lelo ezali kaka o se discipline ozala respect o se respecter aboyi na ye po mobali mwasa mabe azalaka te mwasi mpe ya kitoko aleki azalaka te au fait mwasi ezali nde mobali akosala mwasi na ye mais comment on peut dire dans la lingana lobalika moko importe kimingai na vide balobaka ke mwana nanga vraiment azangi mwasi malonga po asunga ye ça veut dire mobali azalaka na besoin mwasi po asunga ye pourquoi balobaka te mwana nanga afangi ye moko ya mwasi inalukele mobali po asunga ye comment puisque biso basi mutu ozala neti epe mama mwasi akofanda ye moko longtemps ye moko ayebi kogérer vie na ye ayebi osala économie mais mobali tika ye moko ndenge akoma désordonné nalobi nyonso te mingi toloba cas général po mibali ya bien bazali awa tolobela cas général ata kota ya basi ata kota mibali tolobela cas général bonyokoma bino te eza mibali ya bien bazali basi ya bien bazali mais tolobela oyo ya mabe mingi po ede bato ya mabe wana bachange baya kota malamu une émission na biso vraiment eza yango wana conseil numéro 10 so kasi omoni eza te ke ozala libala nde tosa émission otobi te ke ozala libala so tolabi sœur Virginie boyoki ye bien aza ne femme seule mais alobi eza ta moko ya pause eza ta moko ya pause eza te ozala libala no ya bien ekoki osala ke bo réparer so problème eza bo réparer problème yango yo olingi kaka nakende nakomande bakasi koyo nakende kaka femme seule mpo namoni obosani cause moko mpe oyo ezoboma yango ya baolanda ya babisu baokendele bafemme seule ya mbongo po azwa mnini ya location ya bana azwa avantage est-ce que ebogere déjà vie na oyo moko avant nde soki ozwi mbongo wana kokogere yango mpe ya moke wana ezalaka yango mpe mbongo mpe ebongisaka yango mutu te ezalaka kaka mbongo moko mpe kaka tolobaka mpo olesa mwana olatise chemise olatise kilote olatise soki robe ofuteli kaba biloko ya mike okoka même pas koépargner est-ce que oza sûr vraiment je crois pas que ezalaka vraiment mpona mbongo wana basi oyo baza na makanisi peut-être tabi te ke baza mayele te bakanisaka mosika te nde bakasaka mbongo wana ekendeke mosika mais je crois pas mbongo wana mutu soki ofandi mpo ozwi peut-être mobali nanga alibani kolia mbongo yango peut-être aussi eza mpe faute ya mibali soki otikeli mwasi na mbongo agere na ndenge ya bien olobi ke mama omoni mbongo abala c'est vrai ke natikaka yo mpo ogere yango mpona boyeboye nga mpe mbongo na nga tala ntango nazwaka nafutaka nango boye nafutaka mpe boye oyo etikalaka natiaka yango boye oyo ayoza nango ogere yango mpe malamu totia boye transparence ezala okomona makambo ekoyokana malamu plus yamana mwasi mpe akoloba teke aliaka mbongo abane namonaka salaire na ye te peut-être mpe mobali yango le mosu aliaka ne mpe mbongo te peut-être afutaka babiloko moko eza vraiment réel mais comme aza mobali moko akobomba makambo pour rien mosu andomona neti azwaka mingi peut-être des fois pas kobomba mingi omo transparence na vie ezalaka bien kolobaka makambo ya couple oui olobi ke nazwaka nanga mingi te mama ata mbongo na ye nango moke nazalaki na 10 francs nafuti ndako 7 francs 3 francs etikali namoni boye 1 franc oyo il faut nafuta transport oyo namoni natia koto nabombaka oyo oza nango ya bana mpe batelaka po kokasa te kinga nde naza nzwi mbongo oyo ekotika nanga na maboko or mwasi comme aboyi koyeba mobali nepe aboyi kolakisa mwasi à la fin de compte mwasi aloba beaucoup osengaka mbongo nanga soki nazwi boye bakanga naza na mbongo mingi des fois eza tellement makambo yango eza compliqué des fois mibali misusu abomba ye mbongo complètement lobi basalela ya mwasi des fois mobali ayoki ke yo ozalaka oboma libala oza na bana misatu ndako neko bamwesher na balocation
à cause ça quoi côté le libala yo kasi oza femme seule oza kana avantage te puisque mutu wana oya profiter pe si otiki papa bana no juste ya somo nango oyo ya luka kaka asibla kaka basi o déjà oh baza ba femme seule oh bazala na moi avantage ebima ngando moko koyelo ye musala kaka tanga peso ka 50 € akomi koya kotia makolo na table yo aba le commander bana no mona ki malamu te toi soki bana bakomobanga bandako na bango moko bakomobanga pourquoi papa sika lokuta côté escroc tu vois makambo il faut qu'on raisonner bien kolobaka voloba olinga pe kozala yo moko nalobi ke mibala yango ya mabe oboyi kuna okokutana na bango puisque kotikala pe yo moko teke neti ose gérer le bâti na fani bona ozaka nga moko puisque ozala no jeune quelque part si bon bembel bazotala tala makila mai ezosala na nzoto voilà mibali bazotala tala ba je suis jolie hein et bazotiaka lituye et balingaka nge mais soki ozangi personnalité balulaka nga balingaka ngo komi zoba eh oui yango na boko ozwa mibali oyo baya apesi yo 50 € lelo lobe komi mois prochain comme 20 €, le beaucoup de 10 €. Après, nous avons un problème de billet. Et ça m'a bon, nous aurons la location de billet. Vous te montez à billet, vous aurez la location. N'a qu'à vous ça qui est à côté. C'est mal à l'aise. Yo, on va au déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Okimi mbula oye kimangando kotina mai eza mai kute belé omoni muta sala kala ko bala critère makasi à force bala ko moi c'est ce ka koli akoma la za suna chwate akomi ko linga biso za pasi za mibalite o koli nous avons la besoin la boisute c'est pas non pe mon on vanda si olali otali moi mais l'imai netinga personnellement vieillir ici en Europe c'est difficile na obanga ko na vous allez obliger na le hôtel le comme ko bobo bali moko wa yo nyoko la bale mususu juste pour avoir quelqu'un pour tous avoir auto le belate tous en solitude du moko wa makasi bat baeba monter voilà soko koli yo moko wa ndiko fanda bana ba koli ba ndiko kende otikali yo moko uti musala ko okoma pela ba rhumatisme ba arthrose il faut qu'on puisse avoir 40 et quelques et badi muke et s'annoncer nous autres patients na retraite ezoya ngai bana bazate obali ko luka bon mobali boka bi moi si on a bien pour mibali tokolo batu to bakande mokili salama mobali lukaka mwasi po abongise ko bongisa teke yo mwasa zombongo na e apesa e abongise ça veut dire abongise la ke bilamba achira ke la machine la sukoli a repasser la ngumbi pour moi ça sera toujours instinct wana ya propriété to le biba ça santé baza mais to kocha basi 100 donc on passe à propre quand même 70 hein si ouais quoi ba kwa teteni mobile le biki non pourquoi le teke lambo non brosser non mino noko pour les sous qui boy non est-ce que tu je sens que tu est-ce que tu t'es lavé même moi ça rappelle à mobile toujours donc mobile wana bazala kala basimba bondo qui n'est pas ya kuluka basi ya femme seule o amoni ko komi ko koma mokolo ye pa komi ko koma mokolo alekio lisusu bakolezo ko kate ya le moi ko boko langa yeyo azoya kokoboko la elisusu maboko ni makasi asa kolela na moko akoma mutema mabe aya kosala ona nzoto lo yo mosa batu yo poso koli na o ozo lingo fana no kimia lokola miso ya batu des fois dans mokili to saka makambo kola miso ya batu si olobi ba mona ngapi na zana mobile okozwe ki koboko boye anyokola ka batu oyo chela ndako sorry baba mane lenga na sa virginie avec que mamako et que c'est une façon de dire mibali ya mabe o ba so sa mambo amoni moi c'est ça kai moko ya ko sukola ninga aya ko ba ne pe vanda de asukola kana ngai alambela ngabi loko comme ça to fanda ko ba ni obligé ya s'occuper là tout ça dans solitude je peux le dire donc na faninga moko be malamu te mo mutoza na be bobeta ba sololaka yo kanisi nete moko ba solola awa ko kanisole msupe minemi na kibange uzipose sikoyo esalike ozo luka sikoyo okende sikoyo na ndenga bien o s'engager sikoyo na nzela o réengager
na nzela libala na ndenge sikoyo wana sikoyo oke presete mbula mpe ezopusana kasi na mpe arthrose mais kasi il faut vraiment ozwa vraiment nde balobaka les conséquences corrige mieux que les conseils. Aussi déjà course côté ya libala outaki. So okei s'engager vite fait aux mususu. Po ba doba mona te osali oza mwasi kitoko otula. Olandi batu osali pona miso batu. Balobaka kata zu mobile quand même mais okamona isu na kalate. Tout le monde a oboni ba musuba kimaka libala la bango po mbala nyokola emingi. C'est vrai, faut tu moi sur la tête. Akeya kanisa ki o wana mona classe na bango wana abala ki epo ozaisute ke tu vois la beauté ce qu'on sokoli à tout ça qui to konde nini. Mutako balo souvent ozala mona classe na bango, mona quartier na bango, ezate mbali mo ko le ko betie mutema ça peut arriver mais c'est très rare. On va le mettre jusqu'à croisant les la route. Bon, c'est que ceux qui a mutangi na so mutangi azongi la siko abala la vie. Na ndenge ka zo ki position ko a se décider azongi la bande la vie sur ya mariage ya ko sani. Ba o ba ndika bala wana. Pour les achats na bango so nga bala na bali na so ka zikuta na ya malamu. Eza mabete? Akuta malamu. Akuta na malamu. Eza mabete Tukikolo bateke ofana na oyo moko no basi so basala baza ba moko te na mukile po maso musu isifika kalali un mois moko azuka ngati na funda ka kuna zaka bien te alors le n'importe quoi l'essentiel kaka za bemene ne so na comprendre bien Serge Eugénie Obi être seul vivre seul femme seule les gens ont ma bête mais il faut y eloko ozosala eloko ozoluka exactement eza te kaka ekomi eza mode nga mpe nakenda nga aovivre aza libre aosala oyo alingi nga mpe nakoma femme seule soki osupportaka te kozanga mobali kofanda yo moko okanga makolo te soki oza femme seule okoki te eza mpasi okomi bamosusu bakima banini okomi jouer ya quartier oyo oke ozalaka nini ville okimi ville mosusu mpo osilisi nyonso mpuna okomi kuna lokola awa eza monene na letanga asilisaka kokoma mobange peut-être okomi otala piese ya ezoya oluki moko kaka boye kaka wazar obia esa eloko te ata tobenganaka frère sere tofandaka wana bamona biso tozaka ensemble bolingo oyo balobaka oyo ezalaka 70% na libala ezala ya mosusu ekomi kaka mpo bato bamonaka bino otunaki soki okoki moninga na sikati wana na sote te mwasi moko azalaki so baningana baobeta lisolo ya moye na mobali lie na butu okuna bazwenga mpe atungisaka nga vima nakoka kolala te kaka kotungisanga ye lokola azalaki na mobali oyo asimbaki te akomaka kanda moko ayinaka basi balobaka makama mibali nzoka nde eza peu par vie ya couple aye atungisanga mingi mais ye comme atungisaki te azosale pasi baotiola ye baoloba likambo si eza bongo oui soko soko ozuzuko mobali otya ekekona ndako kaka mpo bato bamona ozalaka mobali le mosu asakobana ye mpe koboyi eloko esalaka esu te sikoyo afana aye ta bakosa bato kaka sikoyo okoma kande lisuku eleke namoni puisque eza neti ekomi neti kindeko moko frère nani opa basere nani bafana na okapa babengana bafrère na sere nde bacouple bakoma kobengana ya nani soki si mobali nakomi yano iseya balobaka yaya eya na signe ya respect biso tobengaka papa nde bien boyoka conseil aza yaya c'est vrai mais sikoyo côté ya ndenge na biso bakongole po yebisa mobali bino ya bolingo papa basepelaka mingi obenge frère oui soki oza na église obenge frère bokomi na ndako balobenge na bokoma bolingo nzambe kutu aza pour nzambe si na bible so totali eza na cantique des cantiques boluka cantique des cantiques eza baparole baphrase moko ezalaka na bolingo ya nzambe na ya biso bato
Bon, pourquoi pas ils allaient les balles? Obega bolingo chéri, oui, ça fait plaisir. Mon amour, Bible. Si on quitte obega balle notre papa, obega obega maman, avec un maman, on a des sentiments. Ça fait maman n'était. Maman. Mamie. Mamie. Ah ben ça le fait bien. Ouais. En tout cas, bon qui est. Notre sœur Virginie, à sa femme de sel, mais beaucoup de lobby. Et ça t'est que, bah comme il a osa libala no, moi problème à moukier, au kimi femme sel. Au capé. Té, au kayama la vie. Et pour y à vivre en moi ébiqué, il faut ça peine à moi bah respect, moi bah limite, il faut aussi respecter. Là, on comme une femme sel, bah tu n'y a pas mon aké. Femme seule, terrain libre. Moutunia sa roluka ko meka. Il faut ça il faut ça ma casse. Ya wana eza conseiller te to memaki to yaki pa frère ministère Virginie boboyo kabino moko denga ABC eza conseiller te ko za la femme seule. Albi ndena comprendre nango sa moi résumé ya otolobeli. Ba avantage nango ezali moi libre, nambe torola lo balu kindengo lingi. Et moko moi voyage no sali ezate ke l'air mususu soki bana moi bakoli apesi exemple ne bana basi bakoli moi. L'air bana bautika bango baibi moi kolambe loko bebe. Akini temps oya lingi. Ba avantage mais ce totali des avantages ezebele parce que qui m'ont bangé. Et il y a ceux qui sont malades. Na kufi na ngesa na mwilo kote. Bo mutalo bakaso mbala za pembeni ndo ukufa te. Ayo balola biso. Kota la mona baza raison le kuta. Kota ya raison le kuta. Qui m'ont bangé. So nzamba le bo ukufe. Ba comme ba pompier ba ila c'est vraiment ba mona ki avo kwe. Wa kuna sa. Ndetro mi balé. Ni balé avantage ya kozala ya avantage ya couple ezali kozala mi balé eza bien kozala mi balé parce que na baka mususu ndeto ba vieillesse ovandi ozipose na yo bien. Là, on dit que comme l'autre n'a fait la vie na yo moko avec ba discipline moko ba caractère. Il faut s'appeler femme de caractère hein. Il faut s'appeler femme de caractère te comme no jouer avec mi bali surtout. Oh ba lukana bango kokota mabala ba Mario ba nini ba komi ba ebi ke kuna ra bien installé na ya na pesa moi 50 na ngai ndeka Jesser Virginie à lobby. C'est comme 20 va 10 comme bala baza ici soit l'est. Bon ce que pourquoi le pour ya bala baza ici na vie ya tranquillité. C'est ça. Ce qui est bien que qui réparer, bon qui réparer, bon continuer na vie à mariage. Pour colandate pour moninga za femme seule ngape na comme femme seule. Et ça bien té. Ce qui moninga na comme femme seule pour ça ba ka mususu nde to la Sœur Virginie. Et ça va comme sous ba réparer kangote. C'est que comme ti ba deto mona ba comme sous ba bazo kufa bazo bomana. Ana ça va ka vraiment OK. Avantage ya libala boyoki ya kozande ya ngowana ndenge to se complétaka moi kilo pour kabol na moninga moi tanwa pasi moninga zo ça conseiller masolo nyo surtout wana ba avantage. Avantage il y a femme seule nous mon beau juger au moni na des avantages na go mon copé mon et zarapé aux s'ennuyer mon ko nanda pour tout so ba kolinde ngolobi au komi yo moko na télé pe mi selembi bozo yoka yango siko pe dialogue ça la rapé pour na mabala ba couple pour na ndenge ke ba divorce wana esi la surtout mabala moni ba mabala ba poto surtout dialogue transparence moi ba idée lobby moi ba geste d'amour moi cinéma mimi moi sinon moi moi c'est alati moi bien pour to lobby amine ba maman de to bien mi balissima moi c'est alati moi bien tu es bien habillée ma chérie. Et ça allait bien. Oh, j'ai bien mangé.
Là, moi, c'est Monique et Wen, Lambaki Nini, à CP, dans le lobby, on va ah, le lobby, c'est la salle. Il y a les gars à bouiller. On va la tête de CP là qui est. Tu as le lobby, mais qu'on l'a tabouillé pour ACP la dessous. On lui dit, bon, on est gentil. Oh, aujourd'hui, chérie, tu étais formidable. Et nous, ça la fait bien. Au moment moi, si vous avez rappelé la veille, papa et maman bien, au lieu de capé. Tout ça, la café fort évoluer à capé. Oui, ça casse qui ne va pas au coquille, on est au coquille, au lingi, peut bon, mais Makambasika, ouais. Au change à capé, vie de vie, monotonie, la vie à mariage. Bon, yo ka conseil. Wana mieux sauter ça raqué. Bon, mon noti na bosse beau cabanate. So Monique Moninga za na est-ce na comprendre des sœurs Virginia Obi. Au moni mobile des fois à côté ko oza moi aussi. Pourquoi okanga munoko lobi mobile nanga côté des fois ça là mususu même la biso na séparation. Bon luki solution pour arranger. Pour créer moi babilo moi sikande on bit. Pour créer moi babilo quoi siga. Pourquoi lo ni na? Ngai balubaka mota o banapela msuba otalate. Pour comprendre que quand on va s'embisumbana lycée pour Sangani pour comprendre déjà l'obito a mikolo kola musuba mission bala ba otala pour comprendre quand denga koluka ba nouveauté. Muninga simba ki boye na mona ki mwa sangwa lingaki kapla simba mosi nanga bona mwa zoka olinga mosi babi na mona ki kuna mosa sala ki boye mobali na sepela ki kapla semeka mobali nanga soke simba so mbala boy ndo moni ko uzana wala sana nyama zamba la ndako ko mibali mso simba nini wana on zo déstabiliser pe mwana bato za quand même ba osa le forte il faut encourager fort exemple mobali ndimeli muninga moi si pe on dit même mobali c'est bien ou changer bien autre quoi peut quoi qui paraté aux autres décourager muninga wala vice versa qui va conseil to luka ko bongisa place eza mabe qui femme seule les a en mode tende batumisu bakanisa mode en Europe cause la femme seule ndenge pe boyo ki eza na likambo mbongo peti mbongo wango pe ezaka na mpe babengati pete ozomona ekomisaka motu moko mpe riche te moto azonga immeuble na mbongo wana tobona ete aza te boyoki vraiment tolobi sujet mosusu tobi ezalaki na cadre ya biso na biso ya lelo te tosala todéveloppe yango na émission mosusu yango wana vraimen tosepeli mingi na ser na ngai Virginie aza ndenge aza na kutu azali na nzela akokende mais azeli biso kaka ayambi biso en tout cas avant natiki elo parole nango pesa mama Eva mwasi ya papa Chasimbo te wana eza bato na ngai ya Irlande na Dublin mama Eva la pesio siko obaki na tanga mama kombo na tangi mama siko ki mama Eva na zongeli mama Eva po obaki oka ngai te la na obenga ondo obaki to sa émission na obengo pesa papa Chancy na yanga na mbote na pesi ma Florence na pesi na zongeli su ba sœur na ngai ya Orléans chaque fois na yaka boyambanga bien tantine Van tanti Betty tantine Alice na tonton Dédé malgré bokini bambote na bino na pesi na isusu na bi tantine wala eza na olo bawo vraiment bayambaka so na ye vraiment na bi tantine Mimi nengo sa tantine Mimi Dominga sa sale la biso sangi asali ya biso bagato na ba sangi sala kawana na bagato en tout cas. Merci beaucoup. La Boyambinga bien à Orléans. Na pesi parole si qu'on invité la maman. Merci beaucoup. Tellement mutunyo sauté. Il faut qu'on répare dialogue. Koyeba ko kumisa muninga sale loko bien. Pour le belaka muninga changer. Oh muninga c'est une façon de dire sexe. Te wana lobi moi conseil na ngo ba moi conseil ya go pe. Et puis muninga zaki bien. To bluka ka pa makamba sika to sala ka pe Ndenga papa maman tout le travail nouveauté moi ça lingaka nini pourquoi moi si ayeba nzoto moi si bien mobali ba bien nzoto mobali bien mais yo mobali yekola ko yeba nzoto ya mususu po babi basi apepe biso to saka pepe na babiloko moko boya osoko lukititi okuta yo azape na biloko moko dinga plus o meki chokokiti yo pe moi so luki abo ninga na obo mobali uzana o luki choko yebe o ya lingaka plus
c'est comme ça qu'on peut qui ça pour s'ennuyer séparation zalate mobali pe maboko makasi te moi si pe transparence mobali transparence dialogue oh baby ennemi te na libala ennemi ezalaki ntango ozalaki bana mikio bokatali likasa mais na libala bakataka likasa te na kolobiso te non ça sert à rien parce que butu bolalaka nini mbe tumoko kokangaka ennemi non bosololi likambo ezolobi qu'est-ce qui ne va pas soko osiliki soko loboza chrétien entre guillemets okangelaka mwasi no soki mwasi alobi likambo ke lobi olobi so tokangoma ovimba non olobi esili bopasser na autre chose mwasi mpe soki mobali alobi olobi esili bopasser na autre chose c'est comme ça que couple etambola c'est pas dit parce que tokomi basi femme seule que tozalaki peut-être mieux te que mieux na libala te peut-être nga naza mieux placé puisque nazalaki mwasi moko nayebaki plus peut-être nga mutu nde na préféré nazala boye nazomona nazala nga boye nga moko mutu atungisaka nga te lebisu nazalaki na mobali moko likambo moko ezalaki c'est pas na séparaki mpona makambo ya bike mike te sinon mbe nayebi opesa yango conseil te soki nakoki opesa yango conseil parce que nayebi alors nga ezalaki makambo mosusu alors nde nazoloba ke nga mpona nga namoni mwasi kosukola mobali nao mobali kozala kosukola na mwasi nao oyebaka nzoto ne malamu eza koyeba mwasi mpo tokokanisa neti mobali alambaka tolo nalobi c'est le duche de bref mais okoma oloba mingi kolamba kaka biloko onayebi kolamba oui oyeba mpe makambo mosusu mpe bie kozalaka mpe malamu po 70% pasaka na mbetu propriété ndako kobwakaka biloko pambapamba konegligeaka nzoto na o mwasi comme nayokaki lite ya mama emi alobi mobali akoza de salite azoluba solo mabe mais alingi mwasi ozala propre oluba solo kitoko c'est ça quoi comme quoi mwasi olobi yaza mpe salite olingi ngana azala salite te non wala mobali yo te mwasi oyebi mwasi okoki ozala mobali akoki ozala salite mais mwasi yo so oza salite bamaladi epuis ozocreye bamaladi ebele na nzoto bah oui nazala salite te natiaka kaba mokoloso monzele nasili nalembi napemisa mpe nzoto nzoto mpe makasi okufi te kopemisa te si il faut sala monzele du 1er au 30 je suis bien placé 1er au 30 monzele olamuki eloko ya liboso sukoli beauté suki nao tout poso nao tout ça ça fait la femme mobala alemba oyo azobanga quelque part si azotala azobanga mais oyo alemba abi eloko oyo nana pa otala ngo boyoka boyoki conseil ya sœur na biso Virginie comment okoréparer moi berere oyo okake divorce en tout cas alobi vraiment aza éclair alobi yango vraiment nyonso tout moi ba geste wana moi ba oyo wana nyonso tu ezosalaki ematisa bolingo moi soki erreur moko engoya le mobali atalika mais ba côté nyonso mwasi nanga ok mobali pe mwasi patali ba côté nyonso tout mobali nanga ok moi ba cadeau wana moi biloko wana nyonso tout et salaki ba divorce wana oyo ezo régner sikoyo en Europe et si la femme seule peut est diminuée pour biti na biso eza nde totika nde koboma bamabala pamba eza vraiment bakosi moko valable omoni vraiment ke oyo vraiment nécessité ke bakabwana yango wana en tout cas merci mingi na bino nyonso nde bolandi encore une fois merci na mama Alpha Diabanga qui est derrière la caméra, Bomoni Moussala Sali. Merci Mingi à mon chou d'amour, Ozana, les doigts Ozana. En tout cas, Bissoko, toi, la Bisso, moi, ma geste, voilà, la s'inventé, moi, ma geste, on est ça. Nazuli, sur moi, conseil, ceux qui n'ont pas côté, mon nazwi na ngai na profiter oni ko profiter ko landa ko yoka moni ke soki oyoki kokala biso te nga pe na oloba kokala pe toujours koyoka ezaka bien koza l'écoute eza vraiment très bien na pesi bino nyonso tu mbote
tolingi bino moko pour l'émission na biso ko pour l'émission na biso okende liboso na lingi ba nouveauté ezala masolo moko ya malamu ya biso ba mama papa toyeba ndenge tosaméliorer na kati ya vie na biso tozomekaka kobimisaka motu nzambe asunga nzambe asalaka akosunga. En tout cas, je vous aime beaucoup. Déjà. Bye. Bye. See you.